Nalandi commentaire moko batieli ngai na YouTube oyo bakoma Trésor Elumbu ya Charlie Elumbu Love Fou. Nakanisa boyoki YouTube bango. YouTube bango bakomaka boye. Charlie Elumbu ya Trésor Elumbu ya Charlie Elumbu Love Fou. Ndenge bakomaka na YouTube bango. Akomeli ngai boye. Papa Robo, pona nini osali émission tena pona bana oyo badusoli baviole na papa na bango. Papa Robo nazomona yo clarté. Bon, akomi après bongo. Soki boke na video oyo nasali pona neneya eya na foto neneya bokomona commentaire ango. Alors bandeko likambo ya liawa ezande boye. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Na kwa watu kulubana wote na pasi mwana mtema na zole na kutna mawa. Nyajabi kendo lukelongia nzambe oyo kotise inceste na famille oyo penza yaya lobi pale ja kokite pale ja zolela makamunini oyo sali vraiment loya bengi biso nyonso yebisi biso makamunini yo sali vraiment yaya nga vraiment na izolekela ngai nga izolekela ngai izolekela nga makambo oyo sali wana. Bandeko likambo wana naza kolinga nasalilango live. Donc nazozela ba photo nango na betaki na Facebook na meko luka na kombo wana ndeko mobali wana me nanu namoni ete. Alors ndenge pe nazosala video boye ndenge boomona ekoti na eroyo nasali yango ero te nasalaki yango avant tonka natali commentaire wana. Mais de toutes les façons nalingaki nasenga ba photo na bato basi basali émission. Surtout bato batindelaka nga émission na bango na WhatsApp na ngai. Mais natikaki nanu nalanda masolo pa na bango po nga nayebi lisolo yango kutu ndenge bandi te na ndenge ezokende te yango na banda kolanda. Mende makambo wana nayebi yango ebele. Nalobaka na bino tout le temps. Nazokende na ba 40 na poto na nakoksi 40 te. Mais nazokende. Alors nazala toujours libanda. Nazala na mosala te toujours libanda. Na mokili. Na batu. Donc nayebi yango bien. Surtout lokwa nazala na communauté te. Nazala na batu nyonso. Ba nationalité nyonso. Be colonios. Nalobi teke na fréquentaka. Non. Ko fréquenter kaka te mais na ba ami na ba connaissance. Donc nazala na bango vignos.
donc nayebi ndenge ezalaka. Nazala mwana moke nakotaka na bandaka bapapa na mama na bana nayebi ndenge ezalaka. Ya bato mwendo ya mindele nayebi ndenge ezalaka. Nakotaka na bandako oyoyo mwana akokota na toilette ya mwasi, papa pe akoti akesokola maboko, mwana azosokola papa pe akoti. Nayebi na masolo te boye. Nakende pe na bandako wana. Nayebi bana ebele babimaka na ba beau-père na bango, to na ba papa na bango, na masolo pe na misu boye nayebi. Tina mukola lelo nayebi. Oyo kutu na minute oyo yo oyebi te moza voisin mutu wana. Donc ndenge naza siko boye nazosala émission boye nayebi mwana nini azobima na beau-père na ye. Nayebi. Nayebi mwana nini azobima na belle-mère na ye. Nayebi. Ba voisin kutu boyebi te. Nayebi te pona makanisi, mais nayebi. Voire même, nazala même pembeni bisika bazo sangisa nzoto, mais bayebi te ke nga naza pembeni. Basilisi pe na kipepe te, bamoninga pete na skei nanga. Donc, nayebi ebele obino bokoki ko imagine te. Pona tali même na sous les baobas. Azo tuna makambo mosusu. Est-ce que mama wana tango mobali na lamukaka na butu amonaka te nga bana nazalaka boye. Nga mobali na nga soka lamuki nazalaka boye. D'avance nga mbetu ya makasi nazalaka nango te. Non, ya pete nyekese nazalaka nango te. Nga nazalaka na oya makasi. Nayokaka pe ndenge basi balobaka na nzela. Ngai mwano ya nga namoni lipasi na libumu. Yo mobali to nani obimi na mwana nga na obenga mbila te na kati eloko no wana. Nayokaka alie pe mabele akati nzambe. Nayokaka biloko ndenge na ndenge. Me lokola ngai nayebi yango boye. Nayebi yango na misu. Na misu te nga na moni bango boye bazo sangisa. Bon, oya okota ba toilette papa na bana na mona yango na misu boye. Tango nayaki moke. Oyo ya otambola ni wana kutu na mona yango mbala na mbala. Papa na bana na ndaku to na lac to na plage. Wana eza comme d'habitude. Alors bandeko bolingaki naloba siko na koloba. Ndeko nde mutalingi naloba. Amoninga clarté. Lokola akomi bongo azomona nga clarté elakisi boye. Ye ayebi ngai naza na connaissance ya makambo wana. Eya teke ayebi nga. Non, ayebi nenga te. To akokoyeba nga, to ayoka lisolo. Mais connaissance azoyeba ke na connaissance ango. Nayebi modèle azo imagine te. Alors ngai naye kaka pona na loba. Bandeko
boyoki lisolo bien no mpo na landi yango pa ya Noko de Show ye adetaye yango clair nayoki yango bien alobi papa wana abimaki na bana mibale ya mwasi oyo abalaki oyo baza na ye nsima nango aye kobima na propre mwana oyo ye aboti na mwasi wana alors bandeko nazongi na oyo ya Sule Baoba ye alobi boye mwasi wana vraiment aza koyeba te bon nga papa Robo réponse eza simple mwasi wana oui aya koyeba me bandela yebaki te na nsima ayebaki me ti lelo akoloba ayebaki te c'est possible soki ye na mobali badiskita nango te basolola nango te akokontinue koloba ayebaki te me ayebaki asuspektaki atiaki bamutambu pakomaki sir esalamaka wana tembe te age papa wana banda na bana wana ti ndenge bakoli boye mpe bana mibale akiti na oyo ya misato papa mama ayebaki très bien voire même amesanaki nango voire même akoma kotrouva yango normal wana ntango nanu baboti te ntango baboti ayebaki na ye mpe kaka me lokola tellement alingi mobali wana ekokozala bongo ou bien tellement akumisa bolingo na bango na mobali wana alors bopinio mpe ya bato ezokonte bolanda video oyo nasalelaki Jani nalobaki bien ndenge bakabwani na Labrine akozala na bafanatike ebele donc eza modele ya bongo nayebi te soki na video nini mena oyo ya Jani to video mosusu lisusu nalobaki bongo mwasi soki akabwani na mobali to mobali akabwani na mwasi alors oyo relation na ye ekendeke surtout mwasi na poto alors azala na bafanatike ebele par rapport à Afrique sikoyo na bafanatike wana okocreye monde mosusu soko okabwani na mobali wana lisusu wana probleme ya te soko okontinue na ye alors donc mabe na ye mpo bimisa yango eza neti ozomifinga yo moo na bolingo okozala nango na komanipule azomanipule yo sentimental na bana en tout cas ekendeke bongo sikoyo makambo boye nga nalinga koloba ngo te pourquoi parce que nga naza moto abongo te nga na mesana koloba te ntango makambo seki ye ya bamodele boye donc na mesana nango mpenza te ndenge moko na mesana na bibembe te na mesana na bavivant do bongo ndenge moko tango mama to papa azoloba makambo na modele na ye parce que ayoki lisolo moko ya modele boye
et puis kanda et puis émotion akomo lo bango pona bana na ye pa komo luka ba mesure ya ko éduquer bana na ye wana problème bandeko mokolo mosusu awa na Autriche naza koleka na gare de l'Est ya awa Autriche fo benga ngo na allemand komo nango gare de l'Est ete na allemand ekomi gare de l'Est so baloli yango na français gare de l'Est na kati na ngambu namona bakongolais bazala soki 4 ya mibali nayebi likambo bana kosolola te me ntango nga na ye napie bango mbote mbala moko nayoki moko alobi nga soki eza mwana na nga nabomi yo natie ye mbeli siko moko wana tuni mwana no akomi na age nini ye alobi 14 ans ale nga mpe naleka na nga natuni bango nini ezoleka me bon lokola nayoki kaka ya ndambo wana basote mosusu nakei après 2 ans wana na namona mwana mpe d'avance baoyo banda kosolola bana na bango nanu mpe na mwana nga bango te moko oyo alobaki ndako na ye wi namonaki yango nakendaki mpe tosala likambo moko boye mbala moko me mwana namona ye te après 2 ans akomi na ndako mosusu apiaki nga rendez-vous mpo nakutana na ye nakenda namona mwana ne wana mwana ne akomi na 16 ans nazalaki na mwana ne banda tongo ere apiaki nga rendez-vous 8h te 17h yaza te nga kaka na mwana ne mwasi mpe aza te makambo mwana nde abanda kosala nakokoyebisa bino te eloko nakokoloba mwana nde atikalaki so vierge te wana naya koyeba ngo na nsima ntango babeteli nga lisolo mpo makambo aza kosala namonaki yango drôle nsima nango eleka même pas 3 mois moto wana kaka oyo alobaki mwana na ye so batie mbeli akotya moto mbeli ye mwana na ye kaka oyo ya 16 ans akangi ye na chambre azobima na copine na ye yakenda kosukula copine azozele wana ntango abima boye brusquement amona papa na ye na copine na ye en action mwana ganga papa abima libanda akima azongisi na ndako na émotion wana akimaki na mokali libanda eza lisolo bato bayebi yango na Autriche eza na masolo ebele kaka wa deja na Autriche soki nake na Belgique eboke na France ya kosakana te na Espagne monton na Portugal muitos na Italie mama mia donc nayebi ba histoire papa oyo na mama oyo nazo continuer lisolo na bango mais liboso nazoloba po bo comprendre po eza parti ya lisolo na bango yango même ton échanger bandeko nyonso oyo bolobaka majorité nango eza précaution bozwaka te na bana na bino kokanisa oyo bokanisaka boyebi bana na bino boyebi bango te
kokanisa o bokanisaka bozali maître ya koedike bana na bino eza yango te. Éducation eza eloko moko te basalaka nango programme neti ya kolamba mfumbwa, kolamba pondu ya limbondo, kolamba madesu to eloko nini. Non. Éducation na kati ya famille ezali likambo ya chaque semaine, chaque mois. Ndenge kaka mwana akendeke na kelasi azwaka matière mosusu na première CO na deuxième mpe bazongelaka mpe na oyo eza de base bakontinuaka nango ti na humanité. Makambo atanga même na primaire, même na première CO, mais na sixième humanité eza mpe kaka wana éducation. Et puis okozala sire soko éduke mwana no bien tangu mwana koli abimi na ndako na yo atongi vi na ye. Mais tangu nana abimi na ndako no te atongi vi na ye te, zala fier na évolution ya mwana na yo ndenge azokola, ndenge azokende. Mais koloba no mingi te, kobeta no tolo na mokongo te ke yo okoki makambo. Non. Alors papa oyo soka bimi na bana eloko ya liboso azali boyebi bino moko dofile ebandi na pe do bo comprendre yango bien. Gona ye eza bana mike. Bolobi bien abanda na bango na âge ya 10 ans. Donc azali na malade. Aza na problème totalement. Wana boyoki yango. Donc azali criminel. Na mokuse place na ezali na boloko. Eza simple et net. Eza na likambo kopia conseil te pona makambo ya papa wana. Eza pe na likambo kopia opinion te pona papa wana. Soki ba acte wana ye mutasalaki yango abotisa te place na ezali na boloko. Azali mutu ya kozala na ye te, mutu ya kovanda na ye te, mutu ya kotraite ye te abonga un jour. Rien du tout. Aza bongo, akokola bongo, akokufa bongo. Eza simple comme bonjour. Mama wana azali complice. Eza nde likambo foko luka nanu ba preuve. Aza complice, azali naïf, azali boluka biloko mosu ezangi bino boyebi ye. Bana bazali ba victime. Bana baza na faute moko wana te baza ba victime. Bakoli bongo, ba éduquer bango bongo, ba memi bango bongo, bango bamonaki yango normal, bango bamonaki yango ba je moko. Esalamaka nango pe epai mosusu, me baninga balobelaka baninga te, babombaka sekele, bango pe bazobomba sekele, ndenge baninga mosusu babombaka. Poso bolingi na lobela sije wana, eloko na koko loba pona bango, yango wana kaka. Mende soyi bolobi nanga na loba. Na ba oyo nano yate, awana na koko loba, ndenge na lobaka. Po ndenge na koloba na bino boye. Mibali ebele, ope abima.
na bana basi na bango na lobela bango avant akoma kutu na makangu wana eza na basi babima na bana na bango na ba beau-père na bango na lobela bango boye avant eza na basi babima na propre bana na bango na lobela bango avant babima eza na ba tu babima na bandeko na bango biologique na lobela bango avant tango na yana moke tango kutu na bando mona makambango te na bando yeba te mais na loba avant na lobaka na bino bien naza champion ya bilengi d'Afrique na kosangisa nzoto me nazwa basi moke nasangisa nzoto ebele oui naza champion nazala na basi ebele no basi oya kobima na nga te me ya kosolola boye nasolola na basi ebele na bacouple ebele na mibali ebele makambo etali kaka bavi ya bolingo na bavi ya famille donc nayebi ebele na masolo bafi musu babetelanga bavivra na famille masolo babetela bato mosusu te nayebi donc yango wana ngai bamakamba boye soki eza esalami nakala likambo koloba te ndenge nalobi nazalaka fanatique ya bibembe te moto ya bibembe te kaka moto ya bavivant mpa na nga ebembe eza ebembe ezala soki ya bakote nini ezala ya propre famille na nga moko eza kaka ebembe esili kaka nde bavivant nde moto nazalaka na bango ndenge mosusu ndenge moko makambo ndenge kwei boye eza neti bango basali toilette na mabele siko ngai na pau na longola bango yango nakende bwaka yango eza bongo non nga nalobelaka deja bato basalaka toilette na nzela te foke na toilette nalobaka na bato deja ndenge ozotambola boye soki olia eloko boye ozoriske osala toilette petit besoin na balabala yango wana sala boye obia nalobi na nga sala bongo te me nalobi nga nasalaka boye tosala boye bon mutu oyo atieli ngai commentaire osali bien ndenge otieli nga commentaire alors ezeloka bien yo mutu otie commentaire yo pe kipaka mingi ba oyo nano bakete pesaka nango conseil obie betaka kaka lisolo to opia conseil te na lisolo mutu akokozwa mayele to akokozwa buzoba to azwi mayele nsima asali buzoba toyokaki ba audio awa la brine akoloba bien yalingaka koboya jani te parce que mobali oyo ye akoki koya kobebisela ye bana aza conscient ke mobali oyo akokoya akoki kobebisela ye bana wana la brine moto alobaka bongo aza tellement conscient mpo kaka mobali wana akozala mobulu te mpo ye moko la brine azala mobulu azobota bana donc mobali wana soki aye kobebisa bango ndenge papa asali te na 10 ans bana bango moko na 18 ans 19 ans bakomi bamajere bakokobebisa papa mpe apikle ala kwei bien sûr
akokokweya te me eza na bapapa bakokende. Alors soki akei donc pa ya Labrine papa abebiseli ye bana wana aza koloba ngo na théorie. Siko asali 8 mois na mobali oyo alangwisi ye abeti Jani coup de sabot po mobali wana babimisi ye na ndako. Babimisi ye na ndako pourquoi? Po azo trompe mwasi azali na ndako. Siko Labrine kaka oyoyo aza koboya kobengana Jani po soko azwi mobali mosusu akoya kobebisela ye bana. Sikoyo azwi mobali pe mosusu. Mobali yango azwi ete kazaki célibataire asalaka na ye alingi na nzela to balingani na mosala. Mais mobali yango aza koya pa ba voisin balingani coup de foudre. Bakomi ndako moko po babengani mobali wana po azo trompe mwasi ndako. Mwasi ndako yango bazo trompe na nani? Na Labrine. Alors bandeko, soki mobali wana mikoleko ya abebisi bana nalobi te kende bongo te, me nalobi o Labrine ye moka bangaka. Soki abebisi bana siko nga papa Robo na ye na bandosala émission mobali wana mabe Labrine abengana Jani pona bolingo apiaki ye faraza la reconnaissant tala ndenge abebisi bana. Me nakoya te. Pourquoi? Eza clair. Mobali yango babengani ye pona kindumba. Kindumba ne lakisi te kaka te abetaka bamosinzo. Kindumba na ye elakisi soki yakangami na likambo wana ya kindumba molimo wana ezotinda ye akokangama kaka nango akochange te. Soki ezali abimaki na Labrine une semaine babengani na ndako akomo telengana sima Labrine ayokili ye mawa nakokomeka kotala ngo komeka kotala me koloba nanu te. Me basali 8 mois na Labrine bakoya mpe kosala 2 ans na Labrine. Abombaka kombo ya Labrine akoma papa Matondo. Papa Matondo abatu innocent. Seke mobali yango amikomisa même chinois. Alors 8 mois akoya kokende pe 2 ans ya kobomba. Siko mobali abongo babengani ye oriakene luka ndako ayebisi Labrine ngana ya libanda na kozala abisheri. Labrine abengani Jani oyo alobaki akobengana te poso akanisa azwi mobali mosusu akoki koya kobebisela ye bana. Jani asunga ye afutela bamama na bango ndako akozala na ye kaka pasi to wani mabwaki ye alazwi mobali oyoyo vi na ye deja côté amour côté basi tala modèle aza sima ye pa ya mwasi oyo abangaka mibali bakokobebisela ye bana. Bandeko, soki mobali wana penza abotisi bana Labrine alengai papa Robo natia micro na bandosala émission. Bandeko eya nango bien nakokosala mais en tout cas lokola nazali spécialiste en matière namonaka ngo boye na miso nayebi na bato nayebi kaka ntango nayaki mwana moke te ntina mokola lelo ndenge toza lelo oyo na 2022 na septembre nakokotangela kombo na baadresse mbala moko okei pe oyebisi mwasi oyo yo bombaka sekele mobali no abimaka na mwana oyo oke pe oyebisi mobali oyo me mwasi no abimaka na bana bobota kaka sikoyo soki nalobi na bakombo na baadresse bokei
Tant que bokosala banquête ndenge nyonso bokomona eke juste. Sima mwasi wana akoloba. En tout cas, oza penza ndoki. Modèle oyebeli makambo oyo fozala kaka naki ndoki eloko mosusu te. Akoloba bongo pe makambo nazoloba na bino naza nango sir à 100%, na longoli 1% te, sir à 100%, 100 bar 100, 100%, 100 likolo ya 100. Na kanisa bozoka nga biye. Ndeko nanga otiaki commentaire. Oye bandi Trésor Elumbu, komba YouTube na Trésor Elumbu Love. No Trésor Elumbu ya Charlie Elumbu Love Fou. Wana kombo ya YouTube na yo. Réponse yangoyo. Ndengo komi ozomona nga clarté. En tout cas, wana zala sur et certain okomona nga clarté. Pongai bamona nga clarté. Bamona nga flou ou bien moni ndambo clair ou bien moni clair na musika. Sona komi pene pene toujours flou. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.